Bonsoir. N'entend écouter la bino, na mokili mobimba, na monde entier, les lots tous la bino, a on a kata NJ4 Cadence TV, chaîne na bino actualité, o epesaka, actualité politique, sociale et culturelle. Voilà, ngai mo na bino parti l'abondance, na bino awa na kati ya plateau na bino ya NJ4 Cadence TV, na likambo oyo eza urgent photo loba. Le loba na mboka Congo bozali kolela lela koza koloba loba ka koswana ba débat kili n'habite soki tozo comprendre nini otolukaka na Congo pédicaire petolia kitoko bana batanga classe mais le loba na batanga classe te pédicaire ezate tozali ki awa na raisi awa o raisi boye bien sûr to sali tout possible to chama na mboka elombe mobali na kombo ya fachi béton batutu ba comme suko inaye baza ko sepena été wana ezali opinion na biso ba congolais tolinga makambo nyonso ezala toujours malamu mais soki tozali komona pe kimi ezate nyonso ezala bien te lelo na yenda bombangu nyonso pourquoi na sabino l'air est grave oboke loba l'air est grave bokota pourquoi parce que Congo ezala biso soki Congo tozali kolingana te Congo tozali koyeba te toza wapi tozo kende wapi ekomi pasi pona toyeba eloko nini tolingi na Congo eloko nini tolingi na Congo ezali kimia mais ikamba kokamwa likambu tout tozali koloba na Congo biso ba congolais tolingani te congolais et congolaises olingani te botali kambo ekweli biso ya monene oyo atato matito kita bino moko boza ko mona na liki na tante na loba bozali ko mona ndenge ba image ezali koleka na Katanga déjà et comme déjà ndambo eteni ya mboka mosusu Katanga comme ya mboka mosusu boza komona bino moko na ya tante na loba nde bilili ezali kolakisa nde boye komona botala bino moko bilili pourquoi na ye na bombangu pona ko bino tolingi makelele ya wenzi déjà mbongo esalami carte d'identité esalami ba matricule esalami 2022 histoire esili to samela nzambe soki fati béton azana biso elongo na kati ya likambo wana nde tokoyeba vérité ya biso bana mboka soki fati atiki likambo wana ekomi pe ndenge mosusu parce que pourquoi pasaka kokufela kaka eteni ya ba parti oyo ezali kosunga mboka ya monene na kombo ya Congo RDC yanto lobi tolinga nzambe tolingi nzambe pe mingi na Congo tolinga satan pe bolingi satan pe ebele bolingi makambo nyonso ezala toujours na pete tala lelo nde tokomi kokoma ndeti bazoba na kata mboka na biso bino moko botala neti par rapport ya makambo tozomona bomoni na Katanga bakatanga batelemi mpona kopengana oni mpona mawa susi bato baza kokufa na miso na bango bazali kokipe eloko te yo congolais olingi nini toloba nini comme biso ya balobeli ya bino to ba misala na bino toza apona ko mema suku pour bo comprendre na eka na ma vitesse ya moke pour bo comprendre eloko nini toza koluka eloko nini toza kolinga Katanga ke mbongo yango bozomona drapeau yango bozomona carte d'identité na kisasa toza nango te likambo ya neti ya carte d'identité na kini Congolais na carte électeur mbomoni carte d'identité tokoza bazo bati wapi tokoma ba kon to ebite so to yaki na mokili to bota ba congolais tozonga sima to ebite toloba nini na kati likambo oyo yozali mona mboka likambo nini ya malamu oyo lingi osala pona mboka na yo ezala malamu zwa conscience zwa capacité mingi bolobaka totangi mingi ça fait mal là mutazolo bana tangi mingi mais bozo kokata ko sangana te pona nation na bino
ya mboka na bino ka conscience ya nation ya mboka na bino ka intelligence ya mboka na bino ezalité mais yo mutali bosso je suis bac plus 4 je suis diplômé mais na mboka na yo todo souffrir nesi ba commune ya Matete et commune kwa ndeti commune moko boye na ebité to ko critiquer ba commune nyoso ya Vilexate mais Matete ezaki commune oyo flamand tikelaka biso ba balabala nyoso ba prince ba mina pa na lolendo ya Matete mais le commune lokola ndeti baloba te okoti na ville kutu tika na yo kutu koloba okoti kutu na ba na mawa siko tokozala kaka toujours président aye bolingo siko sentir ete bolingo kutu ko comprendre ete to ebite soki président ye mutato ko pesa ordre makambo ekende tozomona oyo comité président ali kolabo wana s'engage bino maintenant par rapport ya vérité o tolingi toloba katanga ekei to ebite soki ezali carte oyo bozomona wana carte oyo bomoni carte wana eza ya nini parti eteni wana ya katanga comment kisasa bakomi kokabola yango eteni tokosuka wapi pe tokokende wapi totika biloba loba na mboka oyo bozomona na misu ndenge makambo ezali ko changer congolais telema peuple congolais na Europe na mboka nyonso boyoka nezali te bon na kati oyo bavandi na nzala na maladi na bapasi kilikili tisikoyo moyen ezali kobonga te yango tokosenga na bato nyonso oyo baza ba congolais oyo oyebi ozali congolais tala nanu katanga ekei kaka boye bomoni bakatange bakomi kutu kobunda bango moko pona balonga etumba oyo bongo yo oza na kata kisasa oza koloba ngai nde boye siko na minute oyo kofinga na leko liboso koyina na leko liboso koluka kisi ya makasi oleka moninga na pouvoir mais pouvoir yango kaka pona basi kaka pona mbongo na yo omena masanga mais ya koede boye ezali te congolais tozali kokende wapi bino moko boza komona image o déjà ezo tourner bomona ki yango bino moko bozo mona ndenge mbongo déjà salami bozo mona ndenge ba mindele ba simbi ba livre c'est déjà kalaté 2022 awa histoire annoncée to ebitende babaki etekamite kande bolobaka bino nde boyebi mingi bato ba ebite comme tout ça pe na basia na biso o bazaka na kata ba gouvernement nde mona ki bazo benga biso yango bana mboka likambo tozoloba na sibino mo bozoki ndenge nini tozokolela na pasi comme lelo tozaki na moi temps ya moke oyo ko partager na bino pona bino moko bolandi belili ndenge ezoka tourner pe belili ezali ko tourner bozomona ndenge ezali nazana minga koloba te yango na bino ko remeseka na bato baza kolinga ko soutenir mboka na maye na bango pe na kimia. L'équipe Union sur NG4 Cadence TV. Abonnez-vous à la chaîne Nabino NG4 Cadence TV pour na bolandaka ma owa bengi vérité. Bolandaka de vérité disant na kata NG4 Cadence TV. Voilà, je salue maman Sandini Mbala, juge populaire na biso. Na kombo ya yemoko maman Isabelle, chargée de communication à NG4 Cadence TV, conseiller Nabiso NG4 na kombo, il y a maman Micheline, Lili, maman sociale, internationale, Molibo Nabino, Yannick Darosa, Molibo Nabino, pourquoi pas Pamela Moba, Katifi de grâce sommet beaucoup mesana. Babi aza makambu ya kola na mboka malembe susute tokende na vitesse parce que temps est susute ale moi na kata bribao Jimmy Bofosa pourquoi pas connaître mon pépé connaît Kalewis commandant Salo boza moi ebele wana début no kabangu boza sala wana moi ebele to bikande to enga to fongola ka mo moketo fongoli oyo oyo to yebi Charlie Mososo poids lourd babi bana mboka boza ebele mais lolo tobeka to pesa ka mo choka ya mokie klutu na ngai José Dilu pourquoi makambo tozolenga to français to kokoma malembe oyo alinga iba krike wana abonné pour la toujours actualité
katanga yango ekei katanga yango ekei toloba su nini po abondima biso toloba su nini po abondima biso na makambo oyo yo moto koyeba Daina aza na biso wana kata kini mpona kovifie masolo eza ebele ya koloba me vezakaki baba basauve otiki ka mola babi moye totanga mingi eza te